Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la vôtre, la championne là. Ma camboisa minene, comme d'habitude. Famille ya Dakumuda, baboui, pardon, ya Mike Kalambay. Voilà. Famille ya Dakumuda, baboui, pardon, ya Mike. Pourquoi baboui, pardon, ya Mike? Ngai na yo tokoye bayango na lisolo ya moins de 10 minutes. Bande konangai ezana makambo mususu soki mopagano basali yango ça se comprend. Ezana makambo mususu soki moto ayebi nzambe te asali yango ça se comprend. Mais pour la famille Dakumuda bamoni ke ndeko Mike a craché na corps ya mwana na bango et c'est pour cela bakoki jamais ko tolérer pardon o ya sengi selon bango ezali sincérité. Yango na ye koloba ete na ndeko Mike itomba nini yo senga robeba pardon oko tout abordir oye osengi pardon toyebite soko lingo koma lokola Denis Lesi yaka azana facilité ko tuka batu aye ayindi seli Marcelo akimi aye ko senga pardon ye wana fanda ki lisusu pona lo makambo sege kwa kize jube mpiana ale soki balandeli ba poursuivre ye aye asengi pardon donc toza bana nzambe to meka ko tourner lolemo na lubarango souvent pouvoir ya réseaux sociaux et loko sala et loko loba il faut que yeba ko tourner langue na yo bande konde comment e kasengi pardon pourquoi ayeba kiteke ekozwa en plein Jésus azalaki na église na ye azoteya bandimi o église na ye malheureusement bandimi ba balancer vidéo donc ba trahir pasteur na bango donc il a s'adressa ki na mokili mobimbate donc ezalaki vidéo moko en catimini vidéo moko en intimité lokola nzambe alingaki to yoka pe to mona nde ekomeli biso yango ndeko Mike asengi pardon famille ya Dakumunda balimbisa ye famille eboyi kaka ndenga bimisi ndeko na bango lokuta bakunda comme ça mokili koyeba nani aza lokuta ya solo nani aza lokuta ya mafuanga donc c'est un peu ça bande konanga eza pasi eza mawa eza regrettable na biso ba otozo benga mabana na nzambe to ba ko tourner lolemo quel que soit kanda ngo ya ndenge nini oza kroni tata to oza kroni mama te tient un pasteur donc cela veut dire pasteur azalaka na compassion pasteur il faut ba ko tondisa na fruit de l'esprit na fruit du Saint-Esprit ou ils ont la tempérance maîtrise de soi donc mutu soka zangi maîtrise de soi akobanda kolobaka kaka malheureusement otokoloba heureusement ndeko Mike vidéo ya maloba o ya lobi ebimi mais bande konangai azalaki en direct te et le côté nini te azalaki na kati ya église na ye vidéo wana ezalaki censé kobimate yonanga tomona yango mais ndenge nzambe alingaka ko exposer bato nde nzambe alingaka komonisa mutu utu bato nidité ya muto bozokanisaki azalaka boye te yango ekomeli biso tomona ndenge ndeko na biso Mike aza kosilika na chair aza kolaka mabe na chair pe aza kolobaki bato nyonso o balelisa ye kobanda na 2021 o 2000 nini yeba ke okolia pao tandis que pendant que famille moko bande kolela mwana na bango ba conclure nini ke soki Dakumuda kufi eza pom alelisa ki Mike to nini donc ba parole wana yaki suko percer koya kotia mungwa na play oyo bandaki kotanga yango famille eboyi pardon ya Mike combien de fois koya kosenga pardon combien de fois koyi akofinga combien de fois koloba mabe donc ekomi olobi mabe oye osengi pardon olobi mabe osengi pardon toza na bitidi ya koyeba na ko tourner langue pour ne pas blesser surtout soko zali muto zali personnage public et surtout lisusu mosali ya nzambe pona ko betisa batu mabaku te yo lobi nini famille eboyi pardon ya ndeko Mike famille eboyi pardon ya ndeko Mike ngai na yo toloba o nzambe oyo alimbisaka soki a accordé Mike pardon
ngai na yo même famille tokoki kosala eloko te nga nazo comprendre famille parce que baza touché baza blessé donc na amour propre na bango ndeko na bango akufi donc na fleur d'âge dakumunda zana no jeune ba papa na bazali ba mama na bazali bato ya koki kokunda bakomi kokunda ye donc liwa ya elenge na famille esalaka pasi makasi donc ezalaka baner ya bato ezalaka attendu du coup balala balamuka bamona un certain pasteur qui se donne quand même le luxe ya koloba makambo ya lobaki mpona mwana bango epesaki pasi oyo epesi bango mpe posa ya kovenger posa ya koyeba na kolave non ya ndeko na bango laver mémoire na ye ki non ce n'est pas lui qui est le menteur moto aza menteur ye wana za ko kosa likolo ya etumbelo bandeko bolobi nini Mai Kalamba ya linga boma moto ya kosenga pardon to lolenge nini bandeko nanga bolo banano parce que bango bazala ka ndenge wana ndenge moko na Denis Lesi aye afanja lo biasa na confirmation que moi c'est pasteur Marcelo akufaki par rapport pour parce que akende ko sala chirurgie esthétique alinga salisa kufundu alinga salisa bassin et pourtant ce n'était pas le cas tango bakomi ko lukisi na justice que te monsieur yaka kasi ko lakisa ba preuve yoza nango que mama Blanche Tunasi akenda ki ko salisa opération pour na koyeba na ko agrandir ba fesse papa na biso Denis Lesi abetaka tout la mwisi ya zaza arom ko sala ba vidéo pour na ko bakete bazoluka ba bomaye et biso ba congolais lokola to bossa na ranzo zaka bata ba sentiment to comité azamo na mboka asali le côté tango bozo ya ko luka makambo il faut ko zala prêt aussi na ba retomber yango ndeko Mike obeli da kumuda mutaba to akufaki déjà na kati ya morgue babikolo na bikolo ba famille na famille bazana na bikila kila na bango yoki kobelela mwana na bango oyo déjà sali nini oyo sakufaki pendant des jours yo belelier juste pour na eloko tanga zalaki na bon moyi tu n'as pas pu te défendre mais bon moyi tango muta kufi nde yo ko sala neti o lakisa mokili kino toi tu avais raison yango famille et boyi pardon ya Mai Kalamba bande konanga na yebite ce qui toko suka lolenge nini mais tozali kaka awa nzambe oya limbisaka naza sûr et certain que alimbisi Mike malgré Mike ya limbisaka te Mike soko sali mabe folie à pao mais lui il est le premier à demander pardon il veut qu'on lui accorde le pardon mais lui il est incapable de pardonner parce que ce que l'élisi folie à pao mais il y a ba déclaration où il y a sali na likolo ya chair et l'élisi sous sa famille à Dakumuda mais malgré ça comme ko senga ba limbisa lui il ne peut pas pardonner. Quand tu l'offenses, tu dois mourir. Mais quand lui il t'offense, tu dois le pardonner. Donc voilà mon kiliango ezaka liboma, mon kilanzambe ezaka compliqué. Toujours tala kaka, nzamba yeba na kosunga. Parce que là, makambango est comme vraiment moto ezopela kaka. Maika sengi pardon, akimi nini? Akomi ko banga. Moto pela. Moto apeli si zambe bandi ko zika akomi ko linga baboma yango to lolenge nini Maika akomi ko senga bachela ye na se alobaki yango na kati église na ye ezalaki en intimité lui et ses fidèles malheureusement vidéo ezalaki filmé et babwaki na réseaux sociaux ce n'était pas pour humilier le monsieur lui il faisait ça na intimité na kati église na ye donc voilà azali ko regretter que Jésus en plaire oyo ya niveau oyo il s'attendait pas balimbisa ye donc voilà za mutu atudisa makipe na koyoka makambo oyo eloba maki na kombo na ye yo lobi nini famille limbisa to limbisa te à suivre quand tu bakanga suki oyo donc mois de juin juillet août dans une basonga noire na juin basonga ya jaune na juillet basonga ya rouge na août donc il faut na défaire yango na kanga lisusu na lobi non 50 € ya tout oyo na préféré ko somba perruque na olata ba perruque qui coûte 30 € na poste partout ici que zali donc so otinda 40 € perruque comme ya yo un instant comme ça bomona transformation ya la championne notre m'a dit qui n'a donné quand on fait la qui m'a fondé boum voilà dans la salon la taper pour le quoi basonga zali il faut nini makasi voilà on a la saline ben voilà au moins on déni c'est plus que du pétrin bon voilà oyo kombo nango etoko eza 13 x 4 las ya pointi coin bomoni yango donc ici quand on s'offre na 40 € et ko komeli na poste et comme le pana donc la perruque coûte 30 € plus 10 € ya poste pour la pièce moko et sali 40 voilà si manango yango na si ozomona donc les milai moko normal et ça na ba valeur ya 26 pouces pour na bato balaka la perruque donc voilà bande ko commander les perruques vaut à 30 €.
10 euros et la livraison partout ici au Fanac. Au Fanac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huiles perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la qui nos cheveux à 50 euros. Ou il y a un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout, Suki, exact. Tout bon, ma canne perruque. Oh, il y a toko, il bosso, na sima rasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux Alliés. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, nasima, ils rasta. Donc voilà, retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour souci, il y a marron. Oh, il y a marron. Couleur marron. Donc c'est vous t'allez bien, bon, mon ils sont mon nana. Ok, couleur, ils marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, et ça, 40 euros. Avec 40 euros, perruque, ou éco-million nanda. Passez vos commandes. Oh, il y a marron. Vous soufflez, mais il y a couleur. 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici, les alliés, perruque et commis. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, il y a vite fait. Attends, vous pépé, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes.